Na monika fimo achoko a ofinga nga. Fimo ache choko ebele. A ofinga nga ya lobinga na mno munene au contraire ye muno na ena oyangeza ndenge mo ye mbebo munene nga mbebo munene. Na ko la même les va plateau ko mama mistangi tangi pour la kanda mabe. Manike keba na yo. Ok ofinga batu ngo ofinga te to total na yebiote mais pour na no keba na yebisa yo. Yo du ba okotanga ko babe sa ku fofona maboko no. Yo ko ma lima. Tellement m'a donné le quoi mungusu nyama yo ndo zana ozala butufu na musée national ba mkeba otala ko pour nzebo bank sa ba miki faut que na musée national keba o menga chiko sa erreur miki na le mukolo la TV na dans le kabisi ko tourner na beta o moi na beta ba no mbala lo kumisa jonathan la presse ba bia o mo ba to beta bango on a ba poser makala on se benga la mutu mususu on na na fi à niveau OK keba na yo so na avion la nda avion pose à mukala avion keba oh mambo tellement to frappé mun na manette on te ko ajuster bitumba o batie mbongo te ezaka mutu akufa to katana to zoka to balia ozolo oyo zolo boko beta wana manike fimo ka choko ebele mbebo munene lokola ngai ozoya kofungola mbanga na ozotanga kombo na ngai oyo nga na beta 1 million de vie na SOS ta mdo finga na no ba di mata modelo za Koko internet mobimba yo de koko pene internet mobimba mubangi internet alo kwa mbiso abenga muno kwa mbiso abenga tilapia imbécile keba no hein réaction angezali ke no tilapia to ebi tilapia za rana tilapia affaire donc ba kenda kuna pas faire na hypocrisie parce que to ebi tilapia affaire donc afingi ne faire tilapia to yebi za affaire na kota yi papa na biso ya tikala na nzala kofi ba ozwaete ba bengana na quartier la te ya obengana jiba okele mawazuye non moi c'est mukuse non moi c'est mukuse pigme non na nini non pas na nganda torche ponga na laisse non laisse ngam komota laisse moi na ngaite non zaka fazer alala na wenza mola moi te non répondre ngat non kabela eti caleçon non kabela caleçon luka eloko msusu o wana lobi eloko te olobi eloko te po yebi vi na ngate nga pe na yebi nga yebi yo te yo yebi nga ndeni o yebi ngai parce que na star otala nga esa ko pasi nde na renyaka talanga bien mama tala mto finga bien talanga bien ko zonga bien talanga bien o so ba robena ko beta yo nde ngane na ko beta yo na beto mabe o lo bana micro zam ko lokuta na ngomona ba démonstration na salaka On a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo!
chez Djonga Nganda Taba. Cadre kitoko pona kolia pe komela avec impact toujours. Oyo abongisa libino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Di jeudi chez Djonga Nganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Chez Djonga Nganda Taba awa musale salama kitoko. Tunanga nini? Chaque week-end ba bengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato. Lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4, grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya 2 fois te. Oza koyoka musique, oza kolia ntaba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya 2 fois te. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Merci na banyo bazuli wako kolanda biso na Fimbu news de Ken Piana officiel de la TV za radio te mukolo TV ekokoma radio nga de Jubek na buka caméra balobi par rapport à image kin makambu moto zo pela toujours na plateau na nga ya lelo na sabon na manique de John la reine star internet par rapport à image manique na ebité aza lion ya makasi mais soki ko ya makasi manzaka bakati na ide par rapport à image na moni ndeko na biso Fiviette aza kochuka manique alobi ke manique aza elo côté manique aza mateka aza ma papa en tout cas minga ko lobeza te ko développer awa manique de John. Bonjour. Bonjour Djibwek. Bonne santé. Santé ça va kande ozomona. Mais na mono za malili par rapport à image za ramuta show. Ndenge monenga pa na malili. Na koza malili te. Nga pe ande na zabone ati sandala Zara na ati pena salopette ya Zara Belinda dia kese man adet jogo bagu danger balobi mama onto motema ya jansi te la kuna na restaurant de play nanti gigolo na Belgique na sekio na monika fimo a choko a ofinga nga fimo a choko ebele a ofinga nga ya lobi nga na mno munene au contraire ye muno na ena oyangeza ndenge mo ye mbebo munene nga mbebo munene na yebite siko na yebite azo finga nga par rapport à quoi par rapport à nini ya yebana te otozo bete za masolo ya ba star na yebiete na tikala pe ko ka kombo na ete azo tia muno ko belebele na caméra oh ya ko bote il y a que le tambour qui ne remet pas les coups, il y a que le tambour qui ne remet pas les coups. Si tu ne connais pas les Français, va demander, va consulter le Larousse. Ma chère, il n'y a que les tambours qui ne remettent pas les coups. Bitumba oba che mbongo te zaka muto kufa, to katana, to zoka, to balia ozolo. Oh yo zolo boko beta wana manique. Manique anga. Tu es malade? Moi je te connais. Yo kuto yebi kombo nanga. Ngana yebi yote. Fimo ka choko ebele mbebo munene lokola ngai ozoya kofungola mbanga na ozotanga kombo na ngai oyo nga na beta 1 million de vues na SOS. Yo beta combien de vues? Yo l'accès mission beta 50 000 vues à Pamba. On nga na benga Pamba 50 000 vues na Siliki. Djubek, posez ma question. Nako la même ne va plateau maman mistangi tengi pour la kanda mabe. Manike keba na yo. Ok, au finga batunga au finga de yeba total na yebiote mais pour non keba na yebisa yo yo du ba okotanga komba babe sa kufa na maboko no yo koma lima te
elongi mabe nango lokola mungusu nyama yondo ozana buzufu na musée national ba mkeba otala mpona nzebe obangisa ba mike faut que na musée national keba omenga chiko sa erreur omekina le mukolo la TV na le kabisika tourner na beta moi na beta ba no mbala lo kumisa journal la presse babia au moins ba to beta bango on a ba poser makala na benga la mutu mususu ozina na fi à niveau OK keba na yo so na avion la avion posa mukala avion keba oh mambo tellement to frapper mun na ma net on to ajuster ta mdo finga no ba di mata modèle oza koko internet mo bimba yo de koko pene internet mo bimba mu bangi internet alo kwa mbiso benga muno kwa mbiso benga tilapia imbécile keba no hein Fivier Trabioza munolo la tilapia mbiso o ba benga tilapia réaction na yo Manique de John la reine internet réaction ngé zali que notre tilapia to ebi tilapia zarana tilapia affaire dans ba kenda kuna pas faire na hypocrisie parce que to ebi tilapia affaire. Donc a fingi ne faire tilapia to yebi za faire alukelanga kombo msusu. Moi je suis la reine de l'internet www.com na commissaire internet ituni mendaya yaya oluki place te oponi te fimoko ya choko obalate oza mbea na âge na yo oza sans position je te connais même pas hein. Bano yozotanga kombo yo ko bota bana kitoko ndengwana. Pourquoi vous citez toujours le nom de mes enfants? Vous enviez mes enfants. Ce sont les enfants que vous enviez parce qu'ils ont une bonne éducation. Ce sont des beaux garçons. Hein? Moi, je parce que je Koko Oyo, a internet à Renyakati, le 5 ans, on a succès à danger. Na leki on a succès musika, batala kayote. Tande ba commentaire de ba sekio. Babi oya bimeli su wapi. Nona ba diamant muta memaye na quartier la terre eza somono. Que je respecte beaucoup a uta na e pa raja. Mwana moko atelenga na kaboye, alata ka roba liputa. Na mabele na minene, a uta e pa raja. Nona ba diamant ze lokote. Nona ba diamant pe tuna nono. A oyebisa na lesa ye na latisa ya lale pananga. Non, tuna non, yozo bete la tolo esote yete. Moi te non répondre te. Po ayebi, wana la lion, hein Jenny la lion quand je parle de Nadar, hein kuna na Turquie. Hein? Na mona kuna na Istanbul na mona Nadar Joker. Na mona Jenny la lion comme moi la lion. Maman, otuna kite. Njora semeki na ngai. On a publication liboso na sala pa Karine Mokonji. Ngam na bimisa Karine, ngam na bimisi ba finyo so ba olo ba na internet, ngam na kuta ba na internet na bimisi bango pe ba koma otala bango. Eza par rapport ya ngai, ngane na banda otalama. So ba talami lelo eza par rapport ya ngaponga na kuta bango, ba renyaka te. Hein? Lokola pe équipe nationale et Panzani c'est bien ba ya na pesa ba conseil malamu bazwa mabala, ba bala. Ba yana orienté bango bazo orientation ya bien o bana nga bazwa kotanga ka kombo ya bana na ngai te yo mwana mwasi ba chayo alliance na musapite o koko ovana na mobali te nga na vana babi ya 18 ans ali mavai na babi ya 3 ans babi abomie otanga kombo na nga nde nini na yebi yo te me yo yebi vi na nga o yebi vi na nga parce que on a complexe na nga tu m'observes pourquoi tu me contrôles na tangi kombo nono ba diamant parce que c'est l'autre côté. Ake potabala mundele wapi mariage et salama wapi la kisanga ba photo nono sala mariage na mundele la kisanga ba photo nono sala mariage na mundele ngo ka boy mariage ngana yebi mutabala za zina bala michuri l'éclaireur o vient ngana opesa ba mbote belé tana omona michuri na omona bana njili na opesa bino ba mbote ebele. Na mona Belinda dia kese man na mona Goreti Luvuezo ba ser na nga ya cher na mona 100% bandal na mona Mama Wiva Elengi na mona Jojo Abiba Anne Marie Bonga ngai na boka ba madame yo eloko ya choko so na nga kabela ki periki wana kemba o tie rouge à lèvres belé na munoko munene lokola ngai oza mbebo munene lokola ngai ozo finga omona oya mbebo munene oya nga sikoyo na français on appelle ça les lèvres sensuelles. Parce que ça excite les hommes. Mi balignan so balinganga na vie nanga balingane munoko nanga. Balingane munoko nanga parce que ça parle bien et puis ça fait bien quoi. Tu sais qu'est-ce que ma bouche fait? Ah là là, donne-moi ton mari, il va pas retourner chez toi, goûter laisser.
Alors par rapport à image yo nengo za noko lobaka kutu kombo makambo ya babia te kombo ya babia ko betaka te parce que moi si ya babia batu bayebi oza officiellement zande alima eza yo te tika ko diembela kombo ya babia na ko diembela kombo ya babia oyo to boti bana na biso na boti na ebana bana bakoli na odiembela ndenge na odiembela mobali na 18 ans na passé fleur d'âge na ngani so pembe na ya batela ngai alesa ngai afutela nga banda kwa bokola nga a voyager na ngai tokena ba Gabon tokena ba Cameroun na babia tokena ba Brazza a okene studio a Jolina memanga asimanga na loboko a présentanga partout madame otu na leader nyonso ba so ta mbabi akufi babi manike mutabomiye manike akoboma ite parce que ba leader nyonso ba yebi ke mwasi ya babi eza manike naza na posa fatara alima te alima na makambo te na finga alima te ma vai na mobali ka 3 ans na 4e année mobali akufi nga na vai na mobali 18 ans abeli 7 ans amakufa te to kumisa nani to dénigrer nani abitika kombo ya nono ba diamant za na niveau noté toki yoza torchon nono ba diamant servait de niveau ezate match ezata za madame aza mwasi mundelo za na niveau kutu te ya nono ba diamant soka zalaki mwasi aza posé alingaki azwa comment na ba fifi busa na internet est-ce mona ba Coco Maria na réseaux sociaux est-ce mona ba Michi Vunu na réseaux sociaux au mona ba Chantal Mogao na réseaux sociaux. Ce sont des danseuses qui se respectent. Au moins, AC Milan na réseaux sociaux. Au moins, tu as moni Kofelo Midelo ko la tika na nzala vie na biso mo pao. Na côté li papa na biso. Na côté li papa na biso ya tika na nzala Kofi. Ba ozwaete ba bengana na quartier na te ya obengana. Jiba okele mawazuye. Non. Non, moi c'est mukuse. Non, moi c'est mukuse pigme. Non na nini non pas na nganda torche ponga na laisser non laisser am komota laisser moi na ngaité non n'a pas étudié non n'a pas reçu une bonne éducation auti pena na famille oyo pena ba bengaka bango ba auti pena na dans na basse classe na niveau mo pena ba leb ba lupen auti na famille ba lupen obi lupen basse classe pendo assez on les appelle les lupen auti na lupen ngande na zabo na za iniar neti nonote il fallait tanga ndeni kofia ye poto ye kisale motema pasi sali motema pasi pourquoi on lui a félicité muto a pesa e vie muto a l'accès à la abimisa na misu ya batu alongola e soni fi azaki nono zaka fazer alala na wenza mola moi te nono ko nono répondre ngati nono kabela eti caleçon non na kabela e caleçon non na caleçon na quartier la te abimina mutu nyonso yango somo na bwaka ki ayaka quartier la te mwasi ya somono ozoyoka non zelo te pananga non yebi grandeur na nga fi ya vitesse na kola bongo mwana ya mutu ya mbongo héritière na sala kombo na nga na mbongo na kindumba tie la preuve aneke na vai na mobali moko 18 ans afinga njora na eloko te alobi okoma ondimi ya Kisinjora si Kisinjora alobi alléluia ozongisi amen okoma lokola aveugle mboka voyant est-ce que so Kisinjora mema yo zolandaka te na kufa ta na bika na koma ku manquer de Kisinjora respect na banga ke suste au contraire kutu na sali ba guerre na Kisinjora mbale bele na net yo monyango mwana wana soki vavat soki bavet o ba bébé balelaka na ebite so abimeli wapi azoluka base na kombo nanga mama oza poso yebana na tangi kombo na yo yebana ba otala yo ozwata mwa libala moko ya to fanda po bino ba fiek chasa bolingo ka place ventilateur na musezate boaka komi kotisa bino moko mais ngai na vai na ba 18 ans ata sana nga mariage te mais a présentanga madame ki madame wana yango ezo sala lelo yango yo sala lelo na travers na internet na kombo na e si lelo nga ali ambonga babia que son âme repose en paix je le respecte c'est le père de mes enfants papa na prince papa na Anna papa na Babidjo ozoyoka alors luka eloko msusu o wana lobi eloko te olobi eloko te po yebi vi na nga te nga pe na yebi nga yebi yo te yo yebi nga ndeni
oyebi ngai parce que na star otala nga et ça ko passe nde na renyaka koko ya internet koko ngo pa betaka ba vie belle koko ngo za na succès talaka babi na longola stress na médecin on a longola ka basi stress na poto Elisabeth Mayangi Mambuta ya choisi oyebi vie na nga Sacramento balobi Naomi Mackenzie oyebi ba ipupete boyebi obungisi nini yango oyo zo ya kotanga kombo nanga outi na lidusu nini yango mbala moko na koma manike non oyebisa yo wana prêtresse bona prêtresse ya tongo wana prêtresse ya tongo nono mukala na ngai nono memela nga sac mukala na ngai nono mukala na ngai mukala na ngai nono ba diamant zai mukala na ngai na pesa ke bodi alata. Moi je parlais français comme une blanche babanga nga mfimo kwa yaka na bambongo na ye asosaka président na bango babane ko lenga nga ka boye otuni nono te polo ba o répondre nga otuni nono te nono yeso wana madame wana yo mobala sa sombela en voiture nga mobala sombela nga jeep yo mobala sa sombela en voiture otuni te mama luka eloko mususu mais pona munoko ambebo munene loko anga mais loko différencier nga na okaka yo za na choko ebele obala te ozambe ya mbeya lukana no bala ou bien lukana no so mobali moko encadré ya futelo ndaku aboko elo bana nde ngai bat nga mutaboko linga mobali nazaki orpheline mutaboko linga mobali ale sanga la tsanga futela nga ndaku asaila nga nyonso ngai na ebine bateka ata nguba te mobali mutaboko la ngai sina komi boye. Je suis désolé pour toi. Après babia na bali susu parisien abokolanga na kena Afrique du Sud na zongi na ke bangi na zongi oyoki o tia kabelo lelonga somba kabelo $2000 o kokatenga na fi branché na tongo tuna 100% bandal tuna ba fia poto ba oyebi so manike o mona te ba manike ona boyebi ete nzele pona vrai nzele talanga pena telema fille à 40 ans tala pena mokongo nanga ndenge telema na mela dira bolente loko te ba oteka munene na pharmacie tala vraiment petit ya ba Firija na petit ya ba Eric Kenzo petit ya ba Yula Balls petit ya ba Kuli Engange petit ya ba Dede Bikofo au comité na oyebiso au comité lukelo msusu jubeke lukelo msusu monanga talanga na lox na ngai talanga bien mama na star mama na prince babia star mama na Jonathan Kadima mobali ya mwindu mama na Crisco le voix du Zaïrois 32 ans de pouvoir 32 ans de dictature abina qualité nini yo défendre Koffi Olomide parce que ozala ni danseuse ya quartier international ni chanteuse ni pire petit ya Koffi bango baza banda ba danser ya Koffi na qualité nini camarade ya papa nanga Koffi Olomide azala camarade ya papa nanga petit ya papa nanga pour te dire d'abord yango mona Koffi akota makam nanga yango so fatar Koffi na okota ni batnon sur le but non le battant que qui alors moi il est déjà quartier la terre pourquoi que le ba Cindy a conduit Koffi na justice biaza n'est pas Cindy peut-être ça mon père Solana Cindy le cœur na kuzu yebite alors kuta Cindy so sakete Cindy pas ko société Cindy ko société a bien pété ya so sili na minute on na sala tananga na sala vana ngai yete talanga bien mama tala mto finga bien talanga bien ko zonga bien talanga bien o so ba robena ko beta yo nde ngane na ko beta yo na beto mabe o lo bana micro zam ko lo kuta na ngomona ba démonstration na salaka tuna bato na beta ba oyebisa na beta yo nde ngana o beta yo mais le ba côté loti na bandalungu a beta yo abeti prince babia abeti Jonathan Kadima kisaye mukolo ayebi nini na salaka na mwana muke bala mike nyonso bamankanga na beta bango
alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José nani so obeta iye peso na kutene na obeta ozo comprendre Jazz Kavula meka kima mbangu et pas fifi mkola meka otonganga akima mbangu akota na taxi mbangu ozo comprendre na yebini na salaka problème bona on a Jazz Kavulu no kaka no ko beta jazz ko lokota manzi ya kamundele ya bloc commercial ko tubena ndenga derrière banini problème nini suzu yona Jazz Kavulu po ye azo sala analyse ka ya mabe ya fali asaleni yazo luka chute ya fali pourquoi akomi kokene ko luka akitsa fali pourquoi azoluka chute ya fali pourquoi fali soki lelo afungola site ya pona fali caméra na yona fali mtasombela ye abana kokene ko senga ko lomba lelo oyo alingi a dénigrer leader na biso jamais na kotala muto kwa mutabima misuni na sima nengwana atambola misapi boya akoloba na leader nanga na profiter pour saluer sous les kaoka par Zuria na Jubek place azali bébé na biso biso coopéra na ba grand ba koko dilaso on se comprendre to coopéra na ba grand nga coopéra na ba grand ba ya choisi na coopéra na ba Angel Mswail Makizembe ba kokwa Rafat Makizembe moi je suis pas son ami mais fallait penser quand même merci parce que a bundi mingi bona pas tu es revenu on a vu ça na prison Jazz Kavula bundi trop biso fait to bundi trop to bundi totali ranking to on a pas to bundi makasi ken mutakene ko senga nani vieux sacle pardon pas a ken ko ebisa yangia ma abo mamoto le loso ki nani pacho ali banda il faut sengane ken merci pour ken mutabana se pour moné moi ko kena pas vieux sacle a senga a sa yangia ma achana se il doit passer à jazz a lobi na nani jazz yemo bakanga ye awa akoko sala intervention te bakoko sala intervention te avant na kacho point babimisa ka été alala na kala mwana 3 jours yem tana relation ya arrête regarde tu sais quoi 2019 je me suis dit que non j'ai pas le temps à insulter les gens mais ce que je vais te dire la poufiasse comme tu as dit que non tu vas me tabasser moi je te dis que non il y a que les tambours qui ne remettent pas les coups moi je suis pas un ignare je suis un intello si tu veux me conquérir fais une émission en bilingue comme moi je le fais toujours moi je suis pas comme toi en tout cas maman Anto na restaurant de plage chez Chassi Tela ça fait 22 ans bali akailoko moko Karine Lowali motema ya vie na ngai sacré sacrament mais Karine Mokonzi ndeko na biso alobiki abomi équipe nationale mais yo ti lelo ka combo équipe nationale na munoko na weza nini mani de John ngala sepe ndenge kufi pona baki na ozana kimi mu ko l'équipe na kufi kufit e kufi ko Karine abongoli motema siko bana ba petit ba ko ya na encadrer bango na pesa bango notion bien avec ça on dira malamu po bazo mabala ba ebandeni na pesa bango ema o ekanga mibali ponga azana na nzoto
navanda na mobali 18 ans mwana mwasi azoloba na nga na serviette wana bavette wana na ndimi te aza na mobali oyo avanda na ata 2 ans ana ete. Mais Manique de John bafunda bafinga yo mbula na mbula basambwisa yo basasa yo yo lelo komiko na mutema ke obenga bango baya pana yo opesa bango étoile mibali babala. Est-ce qu'il y a la sens beaucoup finga nyonso bafinga pendant plusieurs années et ça lui est le roté. Mais non, le pardon c'est une force qui libère, ce sont des enfants. Ils ont été manipulés. Celle qui les a manipulés aujourd'hui, elle les a foutus dehors. Maintenant ils sont en train de trimballer. Il faut que quelqu'un les encadre. Je vais les encadrer. Si c'est Mili, je vais les encadrer. Ce sont des enfants comme Anna. Moi, j'ai une fille unique. Dieu m'a donné seulement une seule fille. Tu vois, j'aime que les filles soient encadrées. Naomi Mackenzie. Hein? Baobi, viens en Bah, yo encadré l'équipe nationale. Tant qu'on a besoin de combo, ça banani. Yo ça ta vérité. Citer les noms. Yo ça esprit au bangarati. Citer les noms. Celle qui va venir demander pardon, je vais lui pardonner, c'est tout. Est-ce que chroniqueuse mood dans Samdoka gel genre on dit maintenant Azala colonisé par Manique de John. Vous pouvez pas soldat à ma casse tête. Azala déjà colonisé. Oh. On a colonisé déjà. Oh, on a colonisé déjà. Bon, on a ébarré. Batu nyonso no tanga kana batu ba chroniquer zo bango batu ba approcher nga na approcher bango te. Bango batu ba benga na ba téléphone bango na benga bango te. Je suis très difficile. Au janvier mato et katana teti impoli le janvier. Te lika kwa jardin de yete. Moi j'appelle les filles, pas des garçons. Pas des garçons. Pas des garçons. Tous les gens ne sont pas tués filles abîmées dans la prison, gloire à Dieu. Mais tous les autres gens ont petit ou un abiri, ils ont continué toujours caca. Quand il y a le roi de la forêt, ils ont pire petite. Il y a le roi de la forêt, réaction à Rosalani. Réaction à Rosalani, c'est ça Watam ta otinda. Ah, ils ont la preuve que Watam ta otinda janvier. Watam ta otinda. Abiri. Watam ta otinda. Preuve ni aux que héritier Watam ta otinda. Sakuna. Soki nga na finga na fimbu na fimbu. Fimbu na fimbu ça Ken. C'est que Ken peut faire ça à Valnaï. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. En tout cas, je vous aime beaucoup. Crisco Louvois dit, hey, la Poufias, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Tu as mis les doigts dans le fesse des Koba. Comment on appelle Koba en français? La tortue. Voilà, la tortue. Alors, tu es resté là, dans Ozoyo. Dans Ozoyo, Kobangati. Merci beaucoup, RNF imbattable. Hein? Koko Ingila na Angola. Bana potono sur la lingrabino mingi. Goretu Louvoizo. Hein? Babi Diakanda, toujours Diakanda. Hein? Diakese. Belinda Diakese. Hein? Maman Anto, Iseka. Na Pamera, Babi Rachel, la taille. 100% Bandal. Jolie Maya là, elle est toujours là. Donc, Angèle Moussaïl Makizembe, Coco Arafat, je suis là. Oche Moussapinali Sokwa Koba, Keba Micro, et Kosio, na Ozoyo. Na moni Manique de John, Oche là, on a besoin de Bibikat Pinga, na c'est pour na moni, ça fait un bail, un bout de temps. On le sous Bibikat Pinga. Moussou na beta bibi. Beta bibi. Na beta e awa na kitambo. Suspension liboso na zona film pour la beta bibi. Bibi ngambez nengwana mwasa mbiji bongo. Na beta e awa. Akena na basapati na makolo. Po bima awa bakena obenga basoda. Non faire comprendre yo. Bavette non soyo. Merci beaucoup. Merci on est bongo Manique de John balobi ya soldat ta makasi ya tongo. Hein, babi aza bena bo kasura lipinga basoda baké tumba la reine star éternelle donc par rapport à Mage comprenez pas na biso film le film ça toujours biso bo maramoto na pétrole donc si aux appels a besoin de droit de réponse oye toujours na micro ranga de Djoube frappe encore na repeso micro ah ezarande bo biso bo maramoto na pétrole donc ah bena to ningi sarazai par rapport à image du côté de caméra c'était bongo Crisco Louvoindi la bango nzamba ba cameraman nyonso ya Congo ba congolais so andima de Crisco Louvoindi filmer Congo mboka na yo na bosa TV na ngalen Thierry Mokemo na Londres venanga Jos Tambole ses doigts Felia Womo la baronne autrement dit dessin animé à Fakate
Yananga Guinée na Grippine la congolaise, agence SK Service, agence Yassir Leman, Kulutu nanga Chris Baka Leroy, Arnaud de Chambambo Tebele, Masananga Trésor Dunga papa na Messi, Bambote Ebele na Bosan jamais, j'ai tout Okito. Moi, je suis mafumbe par rapport à l'image, Filobo Lakisa, Maïbo Lakisa, Balance Gitambo Bolaninga, oh, et ça, votre humble serviteur de Djoubek frappe encore l'image de Dieu. Merci, Nabino, tout batete là, Baké mafumbe, au Bolandanga, à travers le monde, vos remarques, vos suggestions, je les serai favorables pour l'avenir, pour la franche et sincère collaboration. Je dis merci, au revoir, à la prochaine émission. Mistral, canicule, orage, Wakisha, boucle. Nalimwe par rapport à Iman. Alda.